KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, 2 équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Kimazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité. Devant les caméras, parce que je suis menacé partout. IDPS, viva! Mes chers amis, Tomoni, Bolanda bien, Bocha, Bilokowan. Depuis to sali 37 ans à lutte, Nakata IDPS, to souffrir il y a trop. To beta mi bagaz. To beta mi to kangami. Batu mususu baziki. Tilelo, nanu kutu, to futamite. Vrai ou faux? Nazo répéter, pour ngana bandi siko krenon. OK. Soki boko manga bobo mangai. Biso, to sali 37 ans, nakata centre ville, nazo kwaisa, to souffrir, to ziki, to sali bo to zuki, to ziki, ba kombata ba kufia belé. Pona lito yo. Maintenant to sali tilelo inane angoy. Nalobaka vérité, votre vérité c'est la vérité. Inane angoy. Nga Jules Naza Brouette. Brouette etongi ndako ememi zelu. Brouette ememi bakayas. Ezola libanda. Brouette etongi tilikolo ezola na libanda. Est-ce que Brouette wana boko tiango ta na simate. Evanda ta na couloir. Maintenant lelo batu bayibi détournement et comme que détournement il y a 57 millions. C'est comme bozolo baté tolo baté. Loba papa. Naza depuis Tobandi, na président Pongo, secrétaire général. Ceux qui n'ont pas le secrétaire Mavongo va se faire. J'étais interpellé par le secrétaire général Kabouya. On a l'ingaka mingi. Ayabisi, moi na boute. Ayabisi ngai, Jules. Pour que tu sois force de la confiance nangai, laissez les histoires des caméras. Nayoki, nalobi na kodose. Yoka, nayebi na kodose. Maintenant nayoki bango. Bazo tinda batu na écran. Nayoki batindi batu na écran. Bazo finga président nanga AI. Balobi ke bapesi kombo hydroquinate. Nana sepela. Nayoki batu ya INC, baleki, bajene. Bazolo bake bazo benga président nangai hydroquinol. Mbo ngana sepela
Alors, je préfère de mourir que de vivre à genoux. Je vais na koloba. Kamere muyi. Tolobi boye. Kamere muyi. Affaire ya 100 jours. Affaire ya 100 jours. Nayoki vérité lisusu. Coordinateur général ya 100 jours. Comme on a Nicolas Kazadi. Ok. Nicolas Kazadi, étiquette. Asali eloko te. Maintenant, muntu oyo asali mbongo azopesa na Kamere, ombongo nyonso banda kitela maboko c'est Justin Kamere. Justin Kamere, leki na propre, asalaka na palais de la nation. Ça ce n'est pas l'anarchie. Si quand on le bate, bokanga, tokanga monoko. Naïna Koloba. Je préfère de mourir que vivre à genoux. Je suis le gardien du temple. Je suis le gardien du temple. D'ailleurs, nayo inangona lobi boy. Na bundani makasi. Ti lelo nazaka muto bilobela. Lelo bato ba bénéficier na présidence a mususu. Lobi tozaka ba brouette. Lobi nazalaki na ponga nazamu lobela bino. Nazalaki na ministère de la santé. C'est scandale. Nakuti bato plus de 40 personnes kaka ba oyo ya 100 jours. Na ministère de la santé na telemi na zolela. Na leli. Mais tela ba gardien du temple. Neti ba président de ville, ba président Jules, mbula yango ezobeta. Le gardien du temple. Toza libanda, tozo musala te. Non, pas jusque là. Toboyi. IDPS viva. Telemi ndoto telemi. Mais kende na ministère omona bato bazapuna. Mais biso tobali, toza na basi, tobali na info perso. Tozo musala te. Soki na lobi boye te. Je préfère de ne pas que musala te, mais na trahir l'idée de Tshisekedi. Musala monini. Yango tolobi boye. Tozo lobela Ngoyi Kasanji. Ba interpeller Ngoyi Kasanji. Yango moni c'est qui ba marche. Tina niveau ya ba marche mutu mususu ya parti mususu azozwa ba drapeau na biso a imprimer belé mais biso na pakati ya parti tozoko ko imprimer ba drapeau te. Maintenant Ngoyi Kasanji a imprimer ba drapeau ebe. Ba drapeau na zo pesa batu babundisa maweje Younes. Mais tozala ba avocat na parti statut ya mutu mususu ko zongo il faut ba arrêter yo. Emblème parti, il faut montrer ça c'est quoi ça? On doit changer le parti. UDPS viva. Parti, les hommes parlementaires debout. Vrai ou faux? Pas cellule, il y a 10 personnes, 15 personnes. C'est quoi 2023, tu as nini? Sans Baba Zoyo. Parce que Baba Zoyo qui est la biso, parce que tu as la vérité. Bazoland, et puis tu as contribuable, tu as 200, 300 pour ton de transport. Nous ne sommes pas payés. Tous ça pour la gratis prodeo, gratuitement pour l'amour de Dieu. Parce que les gens makila, Fatia za makila. Azan de konabiso. Si vous avez na lobi bote, koloba bote. So ina koloba bote. Pesa biloko bana nga balia. Nani? Mwana mwasi Amida. Attendez pas Moukoko, $1,300. Donnez pas Gilles. IDPS viva. Nazumongo, il fallait Nazouango, vous sommes Zangaï. Maintenant, IDPS viva. Yoka, le président Nyonso Bavandi, Batindi, $1,300. Naebisi Moukoko. Pesa Namon Alobi, avant de payer son bongo, Batémoin Nyonso, président Parlement debout. Avant Nazombongo, il faut na filmer yo. Olongola ba parole na yo mbo na lobi boy pesa soko pesa na $100 domela masanga asopi $100 biso to zaki wana tomeli masanga sikoyo alobi tokende pa kibasa maliba tokende pa kibasa osala interview ozombongo na yo nga pe na bengi ba president nyonso na tiki bango te tokomi pa kibasa tovandi aye na ba kamera ngai sikoyo nazwi appareil nalobi oui mon général Kabuya nakimi na kibasa ba président batikali ba filmer bango mais tozwi mbongo te ozomona teke naza mwana mayele
bazosala baaudio mwana mwasi moko avandi na salon alobi ke topesi Gilles $13,000 na penani maintenant bozopekisa biso toloba alors tozwa mbongo bazokorompre biso tolia parce que Tshisekedi alobi état de droit tozwa mbongo wana tolia comme ça natika kolobela kamere kabele muyi mwasi na ye asalaki ye aleki na télévision na repetaka yango aleki na télévision na bamama alobi 2023 mutu abangisa moninga azorépondre na nani camarade na ye lokola ngai bayokaka ngai nazoyebisa mini félicitation na ministre Akasia abenga na butu ngai nayebi ye te mama Akasia félicitations Gilles na musala ozosala poto mobimba félicitations mais tokoma na parti na nga moko nakoloba naza na makila Tshisekedi wa mulu yango nalobi boye merci beaucoup tokende bolinga te tokoma lokola bamukoko mpo nzala eleki biso naza na alliance naza na mwasi na bana mibale nakolia ndenge nini je vais me révolter là comme le mukoko je m'en fous IDPS viva yango tolobi boye c'est très dangereux tala lelo Congo est comme na virus eza na Cameroun na Gabon kolora virus lobi na moni ba président moko soki ya Côte d'Ivoire soko wapi bakutani na président muninga na ye bazopesa na mbote bo tala niveau bakomi kopesa na mbote bo te pona coronavirus alors tozotira attention ndeko tozotira attention ekomi na Cameroun c'est très dangereux awa basi batongi déjà centre kuna côté nsele batandi déjà basele déjà centre tozala mayele nzambe bakobénir biso parce que Congo eza nza Congo ya Kimbamvita Congo ya Kimbangu Congo ya Jangenda ya Bakanja ya Tshisekedi wa Mulumba ya Noriti na Kapeta bakolonga biso te Congo a grand révolutionnaire Simon Kimbangu oba mindele bapenda liputa elongo liputa elongo te batala soka sa mwasi babeli bazopenda elongo te grand révolutionnaire l'UDPS viva. Ok mes chers amis, nous sommes de l'UDPS tokokufa na kati ya UDPS ata bapesi biso mosala te, nous sommes des intellectuels capacité nini ezomanke biso po tosala sikoyo bazoboya kopesa biso misala biso totikala bato ya bilobela me na bilobela yango popesa biso mbongo tozala kaka tolobaka bilobela sikoyo bato ozokende kuna bato 100 jours eza normal te yango tozosenga bacadre tozosenga mutu nyonso tozala na bolingo ya nzambe la bolingokrasie l'amour du prochain biso tobundi mingi tozopola me bopesa toza babrouette bopesa biso bokotisa brouette ata na nsima ndako bino bolali si bayebisi biso alobi Kasongo azokanga mituka azotumba azobeta bato nyonso wana soulèvement siko bato bazolanda Gilles na nsima madese mataki 3000 bakenda koluka bakadre na parti te bazolanda Gilles madese komi 3000 siko awa madese komi 1200 esi balandi ngai sukali komi 6000 5000 eza sengo te esi bazolobela yango soki amati Gilles ngai namoni pasi nakomi koluka mpe nabatama te na mosala nabimaka te nde bino bozobatama na mituka mpo ngai naza na succès koleka mpe bino kuna na poto nasali 9 millions de personnes balandaka ngai sikoyo awa nakomi koluka mpe ata voiture nabatama
bino bozobata bato sikoyo botikeli nga bato nyonso ngai nga mpe naza tanga different te naloba te bokolonga nga mosala bino bato bokotisa ngai na idps ngai nakotaki na idps nga moko nakolonga na idps nga moko lumbe otemo ete mpo nalonga na idps mpo nazwa kado na ngai oyo nzambe nakokoka na idps merci beaucoup monde mobimba quand même toyebi bien lundi tomemela bino kombo na ye parce que kombo na ye uti kochape nga mwa moke tozwi congolais oyo adécouvrir mais kisi wana tobanda komela biso na bino kala so otali kala mingi te ute kosila na bapharmacie eza chloroquine omeli yango na ntongo omeli yango na pokwa IDPS viva yango toyebi biso RDC eza mboka ya basha kala mingi te touti kozwa mama na boxer abeti bamandomba na ndenge akosakana te monde mobimba yango nayebi biso RDC toujours likolo grâce ya politique ya Fachibe merci combattant na actualité politique toza nango mais man nayokaki combattant oyo ayo koyebisa ngai bazalaka na ONG oyo tobengaka ya Ilu Lukamba combattant oza na information ya malamu parce que Kabila tango aye kodécouvrir ete na makanisa Fachi Beton tango bainterviewaki na kati ya États-Unis d'Amérique bayebisi ye mema les seuls gouvernement oyo eza na bato ebele ezaka gouvernement na yo Fachi amataki na créneau mpo na koloba ete ne puisque gouvernement na nga oyo ekoya ekoza na bato moke yango moni Kabila azalaki na Tanganyika a dépêché le plus rapide avec au côté de sa réunion. Asolaki na Tamwe Mwamba, asolé na Jani Mabunda. Combattant, asolé na Tamwe Mwamba, asolé na Jani Mabunda. Combattant, yeba déjà na yebisio le moment est grave. Parce que na interview on a batuna qui Fachi clairement. Plein c'est intérêt, appel plein d'intérêt à coalition yo ponini. Fachi no baki ngana ko kena ngambu ya le peuple d'abord. Merci combattant. Ah on a yebisio zala angele. Déjà là tozo lobao, ba Jani Mabunda. Baza déjà na piège parce que na outé ko ebisa bino lobiao Fachi ebisi bango ba modifier auto bengi quelques articles la constitution ya mboka parce que ne fisque auto bengi ba gouverneur ba banda voter bango sur ba député provincial te ba banda ko voter bango na population parce que na population ko yeba gouverneur oyo alingi Shimboki gouverneur oyo alingi agende ou bien alingi Diamba mais bango ba banda voter bango na mutema na bango mobimba parce que toye komona auto bengi ba député provincial quand même ceux qui vont voter va passer bango moi mbongo balia IDPS viva combattant tout monde qui dit que Salemaki na ba député provincial et na ba député o to bengi ndeko Eliezer na o to zo benga Jean-Marie Lukulasi bakendaki na on attrape na kene ko sala audit même ba koti PDG on attrape po ba sala audit alobi ote biso to zwaki mukanda te ba bise ah papa ozu mukanda te pourquoi biso to ko sala audit po to eba on a très fonctionner mais baye kokuta PDG on atra aza actionnaire oyo tobengaka na Rao Bank mbongo wana oyo kofuta ba travailleur te mais yo komi actionnaire na Rao Bank lolengeni yango monaki bazwaki ba caméra ba komi ko filmer abandi ko tuna ye mituna kombata ko banga na yo te awa tozolo bawa Kabila uti ko somba ba yas moko eza ba yas a caméra ba yas moko plus de côté plus de 1000 yas. So lingo ye bango omoni na motel kota motel Fikin. Olingo kene kota Fikin. Omoni na pavillon place ba chinois ba vanda gato. Omoni oleki supermarché oya ko ba tongisi. Aucun marché. Omoni côté ba chinois ba zalaka wana. Ba yasi wana koti butu. Na lobona lobate. Loba. Biso epa na biso to lobaka soko moni ndo kisala nini. Bango ba kolobo biso to ebe ba yesa eza na caméra. Bénéfice qui a préparé au Tobeni Biscose. Parce que Bamonaki, sur le plan politique, sur le terrain, Kabila a échoué. Tous les cas, parce que tant aux hommes, on a Banganga Yazam et Bakitani Abraham, Kalami était besoin de la République démocratique du Congo. Et la Kissi et Bakitani à Salomo. Fatia Kotika Bokonzilelo. Oh, alors on a vu sur la Primakouya. A Moto Sam et la Ganzambe à Solo. Après, il était Bagani passé pour la Moana Batou. Azote Tabilok. Osambela Nzambe ti likolo Nzambe azo kateba na ngai. Oyo ki prophétie o ba pesi Fachi na couloir.
prophétie wana balobi boye mukolo kenda kosenga bolimisi même ya bakitani na yo place nzambe azalaki kiti ya bokonzi eninganaki asopi mapamboli na république démocratique du Congo grâce à politique ya Fachibe combattant pana na yo calme awa nazoyebisa yo FARDC akomi eloko ya makasi Tshisekedi ayebisaka biso Kabila akotikala ye moko na mwasi na bana na ye yango amonaki réunion na Kingakati ameki kobengisa oyo tobengi clan na ye ya bato ya politique baboyi kaka tomoni Jani Mabunda Tamwe Mwamba oyo tobengi Ilu Lukamba kombata MC bino ya solo Ilu Lukamba boyaki kokende po mikolo soko meki okolia deuxième ngando ande parce que mikolo yo kolega virus eza Joseph Ka azobo mazo kipete kona na mwasi na ete orive wana bila bobo mimunene azo sala sambla ye azobo mazo pambola yango bona mukolo pambola ka Chandel mukolo campagne Chandel azo liba beti lelo muto alingi koyoka ata mukete UDPS c'est viva combattant d'élite toyebisi yo Fachi Beton lolenge azo memela biso na actualité politique eza sur le terrain ba mingi ba yeko comprendre ete Fachi ala na haute politique ya likolo mais pour comprendre ngana yo photo kota na ben ya Fachi tozo beta mbela mais mana ba cadre il fallait to sunga Fachi tokota na politique ya Fachi tomoni quand même biso sur le terrain tozo préparer déjà 2023 pour na Fachi Beton mais bino boza la souci à préparer 2023 te toye comment na ba cabinet bato 100 jours bato bali ata mulinga te ne fiske mutoye mopanzi na yo ayebelo jalelo olekisi wana po ete ozwa ka ba monument toye bisi tous les membres à IDPS boté biso yeba lit na biso eza pona ba valeur de test toko bare route na mutu nyonso alingo sa comparer na pouvoir na IDPS Tshisekedi atikela biso blancherie o to bengango IDPS combattant na ute ko yebisa bino semaine o ute ko leka par rapport au to bengaka na o to bengi na ni chole na déclaration salaki alobi na moni famille Tshisekedi eza ko s'enrichir o to bengi na kati ya RDC même na sepeli na déclaration oyo tobengi na commission moko esalemi na kati ya IDPS bazolandela famille nini membre nini ya IDPS aza ko s'enrichir na kati ya pouvoir ya Fachi balobi au cas où bakuti mutu wana bako transmettre na justice mais plupart aussi balobi soki show la kosaki yeba ye mutu bako funda ye ande akolakisa biso mutu wana IDPS viva merci na bakozine bazoyoka biso parce que biso toza ba gardien du temple et pas na biso yeba déjà toza na droit na République démocratique du Congo Fachi asala pona intérêt ya population mobimba potango akoti makambo ya Fali Poupa est-ce que Fali avotaka Fachi Fali alobaka candidat na c'est Martin Fa mais Fachi alobi ne naza président premier citoyen ya ba congolais nyonso naza na droit place congolais agangi naza wana pona ko soutenir ye UDPS c'est viva combattant lek tozo lobao awa bomoni FARDC apesi longonya na mokonzi ya mboka awa déjà FARDC azui o to bengi ba matériel ya sika balobi c'est la toute la première fois ba matériel oyo ba ndako sillonner nango la lac Tanganyika o to bengi ba canon bazui ba canon na ba ndako sillonner nango la lac Tanganyika même na awa na biso ya beach awa na minute o butu moyen mutu akati sezate merci na deuxième na musalo bozali kokoba pona kosunga Fachi Beton na conseil des ministres Fachi abeti mbela alobi tolobela likambo ya bakoka mbongo oyo ya bakoka eyaka me bazwaka yango te na tie ministère wana pamba te il fallait bazwaka mbongo wana UDPS viva aye kobeta sete mingi alobi soki badepute bazongi quand même na vacances parlementaires na bango il fallait basala le plus moyen vite possible parce que baluka porte-parole oyo tobengi ya opposition komata kobanga na yo te toyebisa na lamuka kuna balalaka pe mukolo lamuka eza Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi babungisaka mukolo kombo te awa toyebisi yo bakomi koyela Moïse na Jean-Pierre Mbemba kombata na lobona lobate awa Jean-Pierre Mbemba linganga nzamba oyo tobenga na porte-parole lamuka alinganga nzamba oyo te nga bavotenga liboso Moïse alobi te yo jamais même liboso parce que oyo ozwi okotikela moninga te IDPS viva toyebisi yo mwa asui mpona lelo abuo IDPS